nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati. Mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien, musique ya malonga, yaya mwasi, papa mama. Oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa. Boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. ABC1, c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Na ABC Tolobaka c'est Jésus-Christ qui est le number 1 pambate kolala kolamuka ezali bongo habitude te ndetala tolala kilokola bakufi nzambe asili ko batela biso banda le 1er janvier kino lelo yo tokomi le 1er novembre sombele sukabisanga jour J X égale ba congolais boyanola ndetala tine sengeli bisika nyoso bozali toloba c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Bandeko yambo penzana kota la mama ya likambola ngai tika ete nazala elongola ba programme angolano ezali pasi pemawa pasi ya koleka bandeko la biso bazali komo nyoko ba programme angolano la reine Olga Lompinga ba femme capable na mokiteno Florence Matondo Mido Innocence Bolipotiolo Mboma Soda Makasi pe Bijou Bonyeme penza bozali baike mais quand même nzombe akozala na bino pambate nyoso wana ezali ka kotalisa ete ekolo wa biso Congo ezali penza la maladi etelemi likolo ya libanga oyo esengeli ete biso banso ba congolais to tindika motuka wana pe to sala penza ndenge bato ba mécanicien balobaka to fungola ba moteur to sukola yango to sala penza musala malamu po ete mutuka etambola malamu. Bande kona ngai bakonzi ya mboka Congo bozali wapi? Bakonzi ya mboka Congo bozali ya kolala, bozali ya kokufa, tope bozali na bomoi, bozali na miso, bozali na matoi, bozali na zolo monoko, pe biloko biso bato bazalaka na yango la bomoi, tope ya bino esalaka te. Bandeko, na ino namona makambo ya boete. Na ino namona makambo ya boete pambate, na mboka moko te, makambo ya boesalama, bozoba, bondoki, bosoto, mbindo nyoso, bobele na RDC. Pe bato balobi ezali eloko ya makasi. Tikala ebisabilo tozali eloko ya makasi te, tozali eloko ya bolema. Tozali eloko ya bolema pambate, soki penza ekolo moko etelemaka mbele Congo ekolamuka lelo. Boni mwana lokola Lorenzo oyo ba lokotien Eduardo. Lorenzo oyo Eduardo abundi andimaki embargo na Angola, andimaki bangole bakufa nzala, andimaki kopesa lisi kulu koyebisa bana mboka na yalobi bokanga mitema na sima mikolo toko bongisa. Afuta misolo miyike tango wana Obama azalaki ko menacer ye pona ko corruption ya makasi po ete bandeko ya onita bazwa te bobele bango bato ya mpela batikala pe asali makasi alobi candidat bobele unique a présenter bango Lorenzo. Tala mayele mapelenge ndo ya Lorenzo abongoli penza mayele abongoli bizaleli boye Dauphin Lorenzo ndakala obalukeli Eduardo obengani bana na ye na kiti ya bokonzi obengani bango la ba société ya bango moko ba créaki ya communication olongoli bana baye oyokisi muninga passe ozali ko prospérer na kufa pe olobi ba nyama na onde ba congolais. Lorenzo cuidado Lorenzo yo lokola bomoni ba congolais bali ba nyama na bino to kontina mona mboka Shadari Dauphin na biso alobi boye président Shadari Longonia soki motafingi yo mama na yo pe finga e mama na yo motafingi yo tata na yo pe finga e tata
tanayo yango Lorenzo lokwa yo sakala ba congolais biso to zui maloba ya président Shadari to tomboli yango liboso oto ke la nyango isoto ko ke la nyangwe kawe iswe kawe mongo Lorenzo pe tous les angolais oto ko yoka ka na Congo aba ba portugais lole na boy ko la sabelo film wana ndeko la biso moliaka la kisakiamo tala ezali pasi pe mao mutu tu oya kozala nzinga na biso aza angolais biso toko tia pe maboko lokola bakonza mboka bazo chate Shadari soko zaki muta FCCT mbele biso to bengi la lombango bunda bitumba oyo parce que muta koyiko bunda bitumba leza Shadari lokwa Mobutu azate lokwa Bemba Gombo azate mais faute mo kaka Shadari allez-y comprendre moi peut-être PC maboko ezate wana lokite bato palu bako beta ngai po bokota la vidéo lolenge bato palu ba lingi atako yoka komba Shadari te kasi kaka la maloba na Shadari oya lobaki nde la zongi selo mo la mboka Lorenzo cuidado Lorenzo oy cuidado oko sakala biso ndengala te ko violer ko beta pola nini. Est-ce que lokola ba congolais basala ka musana ngola nde bango bato ba yibi bato ba détourner biloko la bino wana c'est anormal biso ana ba entreprise biso ba angolais bazali ba tchadien bazali ba français bazali ba o diriger ba société pétrolière na biso. Est-ce que soki ba moni loko moko ambeba président Kabila moni yango alobi ba français bato basalaka il faut beta ba français fimbu il faut bengana ba français luka source na yo ya bato no yeba ndeni bakosala et puis ozo bengala bato po koti la dimension kanga l'église pourquoi comment la biso bongo nyoso wana ezali faute ya mona mboka Joseph Kabila tata mokonzi ekolo oza siko na signature nanu to comme le 23 te ata ko mikolo ezali nango kokende lokwa bino bokanisa yeke mikolo mikokende te mais le loto le 1er novembre x égale mikolo ya kotanga c'est de consommer mois oyo décembre bo consommer ngote mais quand même c'est la biso ata bolamu po te to kanisa yo c'est la biso ata bolamu po te zo ata ba voix revendiquer ba droit na yo na Lorenzo revendiquer ba droit na yo comment voulez-vous président moko atelemi azali ko sala na kanza ya ko bengala batu na ko violer ko boma yo ovandi siko boko tia batu ngo pe wapi na nzala o ezala mboka. Bon, ça peut être situation ministre de la communication ozali wapi la mère Mende ozali wapi bilo boyebi ka kokosaka makambo ya opposition bozali wapi makambo esengeli bilo botelema te botelema ministre de l'Intérieur okende ko pesa bango ba don est-ce que ça suffit kaka wana bilo bokoyo ko fona te ke bo revendiquer ba droit bo lobata ko lobata le tando eke bo répliquer po ete tata mokonzi Lorenzo ayo katika ko maltraiter ba congolais soka kozongisa bango na pete nyoso olie ko nyoko la baninga bongo pe ba contribuer na mboka na ye. Est-ce que ba congolais ba sali musala te kuna na Angola ba congolais pe ba changer nationalité ba ko ba angolais bazali mais comment okobenga na batu sans cause. Et puis merci na bangolais nyoso bobenga kinga penza bo sepene loko wala te na lobi maloba na bino pe na kebisie Lorenzo cuidado ndenge bilo mo bolobaki vraiment bo sepela kité pe bo sali memo na bilo bo telemelie merci na bangolais po boyebi ete biso na bino tozali kaka eloko moko tokatsaka na makolo tobimaka na makolo soki tokomi kosala na makamba boye ezali malamu te et puis lekeke oyo baninga bazali na mwa mbutu na mboka na bango bopesaka pe ta baninga maboko kaka Zaire kaka Congo ezalaka pays hospitalière ya bino te Congo tokomi wapi pona ni ata soso efasaka na congolais pour ni ata nguba asakalaka na congolais finalement ba congolais toza ba konza mboko boza ba yi opposa ba yi majorité bino ba yi opposa boko sala marche boko tela makambo esala na Angola bo sala ka marche machine à voter bo sala na pe marche makambo yo ezo salama ba laiki na biso bozali wapi bato bazokufa baza ba congolais bato bakufi ebele na refoule oyo nazo yebisa bino na Beni bazokufa na Angola baboma na Brazzaville baboma finalement na Rwanda na Burundi finalement siko ba congolais toza wapi vraiment bandeko langa mona mboka Corneille nanga makambo la zozongela ka yo mona mboka Corneille nanga penza la za kozongela opamba te yonde mutozo kanga makambo yonde mutozo la posa ba congolais bakufa yonde mutozo la posa makilia ya bana mboka etanga mais mona mboka Corneille nanga sala makamba batu
toyebi ete Corée basi bakanga ezini wala bisika lisu yo kozwa machine ezalité loba pole na bayimboka ke mapuna ima kosala mate toke na transition sa Kabila ekozalaka malamu parce que ata komona mboka Joseph Kabila ngai penza na individualité boye na mona mabe na yote na yebite so bato musu ba mona yango mais kasi ya pasi pe mawezali entourage na yonde ba bomayo ozalaki penza na koyokela bango makasi tala lelo oyo ndenge bazalika ko continuer ko sala yo pe na pesi yo ka longola ndenge obetaka bango na kinga kati otutulaka bango penza makofi penzo ekoki na bango pamba te basali mosala malamu te pendant 21 bamonyokoli bino kokosaka biloko koliaka misolo tala Kongo ndenge ezakaka 5 chantiers bandeko balandi wala na kota ki penza la pasi na motema pamba te bandeko banga bangolano babengi ebele pe babandeka kozela ete na pesa bango bayako yango lelo penza la lobaki esenge na loba mituna wabino ezali boye Germain bafalanga Zaire ya sika penza botuna ki boni ba congolais bakenda ki bwe na marche oyo esalamaki ya ba FCC Arthur Ndomba si motuna na ezala ki lobi pona nini ba congolais bazali balage bandeko tika penza la yebisa bino na bokebi biso bolanda ngai malembe po etela lobaka émission oyo ezali émission ya réflexion émission oyo ezali émission ya éveil patriotique émission oyo ezali émission ya éveil ya conscience Tony Musungu yo mutotuna kingai Tony Musungu mayase vraiment mingi ya kolobano ezali kasi netando eke na lina ya nolabino malko kakila na France obengaki olobi boni makambo ya Congo ezali kotambola malamu te na ya nolabino en bloc na lingi na yebisa bino boye kabu ya l'homme puissant akozela biso mo image ndambu boko comparer match ya vita na meeting ya ba FCC ndeko langa soki muto ayebi kaza na bato ebele aoke na martyr grand libulu akokende na stade ya martyr oyo Mobutu Sese Seko Ngbendu wazabanga atikela biso bijou na capitale pe na République démocratique du Congo soki omoni moto akei na 20 mai yeba ete moto wana azali na bato te ali na minorité soki pe moto atamboli na balabala yeba ke moto wana azali na bato baiki tika na yebisa bilo boy FCC eza makasi na sensibilisation na mobilisation bazali makasi mais ya kamwa na population congolaise bazui bango te eloko na lingi na loba bo vérifier yango mokolo wana balakaki ba 10 000 bofingaka ba peuple congolais penza te oyebi atako bino bozali na mikili ya bapaya Rita Mawete Toto Sukamele Bogar Mobala Pembe Foska Dikiese na Mama Solange Sylvie Mwamba na molonga eno Giwa Nzambi bino bato bozali na mikili ya bapaya boyebi ndeli bosalaka ba 4 places ba 5 places bosalaka pourquoi bosalaka pona bozoluka o matamo compte bancaire na yo tango koya kine ozala mwa mutu siko mutu o bapimele lotiliki mutu o bapimela ye mai mutu o bapimela ye kolia mutu o bapimela ye te siko asala zongo po ete bilei na libumu ezali te akokende kosala zongo lolenge nini siko mutu ya lolenge wana soki olaki ye 10 000 francs congolais akoya oyebi akoya pola nini moto na ye ebeti calcul ekolo ya fufu 1000 francs matebele 1000 francs mwa lompio di ya 1000 francs makala ya 1000 francs donc a calculer déjà 5000 akoyi kopesa molonga na ye asali mwa vite fait po bana basumbata kosumba ya pamba sikoyo moto basi ba boma bongo na bolema ya lolenge wana
ndetala bato ba FCC bazwa bango po bayebi ete soki tomonyokwi bango soki topesi bango bilei topesi bato wana mwa vie bapema ta kopema ya malamu na pema nzambe apesa bango ya ofele bato wana bakomobika tala ntina bomolaki bato mwa moke na stade kasi bango basalaki jeu ya ndenge nini bino bato bokotaka miziki boyebi Bercy malamu Steve Zao yo na molonga no Sophie Makoma bana ya Planète Saint-Denis na président na biso Steve ba mama ya tapis rouge bana France baleki tete boyebi ba Malko Kakila boyebi Calvanda boyebi Bercy boyebi batiaka mwa rideau te se bayebi ke bato bakozala mwa ebele te batieli bato wana rideau babombi yango malamu babandika kofilme bato balobi tosali plein bamusicien bayaki kodevale yango après ndenge moko stade ezalaki basali koto basalaki podium soki nazokosa pamphile azalaki basali podium na bango batondi bwe bapikaki bacrise nazoyebi biso na étouffement bakweyaki bamakale-kale mpo bakokaki te batiki koto tu polele bokotala bato mosusu balali na tapi esiko bato batondi moto akolala la pelouse kote mama tiala mona bandeki kobeta miziki polele bakoto kuna polele basalaki calcul ya mabendo moni bakokaki te baministre bakweyaki bato ebele ya bango bakokaki te babimisa ya bango libanda pe bapesaki population pe ba 10 000 yango te mabe na bango yango ala bapesi te bapopulation bafingaki tobanga ekozwa image po boyebi ke toza na nzela ntango bango bazokekinga kati kopesa compte randi bayoki mafingu ya kosakala te epreuve ali na kolakisa bilo video moko ezali awa ntango palu alingi koteka mboka alobi lokola bango balongoli bango bazwa bavoila bango bapesa epai ya mwana mboka Shadari me na biso congolais esilikaki makasi bakongolais basepelaki te Jean-Jacques soki bobala mbinga mobala olanda kuna bapesa so etonda amo bokozwa video wana nde place bokondima ete bakongolais baza balâche te Arthur Ndombasi papa na ngai Germain Bafalanga na Zaire ya sika bakongolais baboyi me bazali kokende pona nini bazali kokende pona mwana mboka Tshisekedi wa Mulumba pe a sonam ayebisaka bango boye soki babengi belo pona mbongo bokende kozwa bolia me bo voter te ndetala na ye kotelemela eloko wana lokola bakongolais bayokelaka ba leader d'opinion na bango makasi batia eloko wana na moto biso lokola toyena éveil patriotique éveil ya conscience nde tozali koyebisa ba peuple congolais ba master na ngao tozalaka na yango mes amis de Moshoro Bazaï Roi Michel Ngatoto na ba révolutionnaire na yo l'homme noir Tony Musungu Mayas bino bana carrière bolandanga la bokebi nyonso wana bozana gambela bana carrière ba master nanga ya carrière Tony Musungu Mayas yebisa ba master la biso ete idéologie wana toye koboya yango lelo na ABC1 bozwa kalisusu ba mbongo la bango te bozwa kalisusu ba polo la bango te po ba mbongo wale zalaka ya bino te ba mbongo wana eza ya bango moko ba mbongo wana eza ya bango moko bokendaka kutu te bosala kwa ba master na biso ya lemba ba koti na bis ba pesi bango ba 10 000 bakomi na commune bakiti na bango longonya na bana lemba ya kote ya Kamobutu. Merci pour la idéologie boyoka ki océan de la presse bakenda ki te me bale ba 10 000 bino ba oyo pe bozoki libabe baba ba opia na stade banyamu ki bino ezala ngo problème te mais océan de la presse molobele ya bino ya mboka Congo na émission to lobela mboka Congo aye ko adresser na population congolaise tant eza mabe to komi ko avancer le 1er novembre yoka conseil oyo kozwa kalisu mbongo la bango te kozwa kalisu mbongo la bango te tango zozwa mbongo wana oza komiteka yo moko oteki mboka oteki vie ya bana na mobimba okotikala ko souffrir ti lisekwa ekomona yo te nzambe pe akoyokela yo te
pamba te nzambe alobi tambola la sembo kotambola lokuta te lolenge yo ozwi lokuta ya koloba ete nazwa mbongo na bango bongo nalia yango te sikoyo ntango ozwi mbongo na bango osaye nini ondimeli bango sikoyo ntango boyi kolia obuki lokuta ntango okende église nzambe akondane yo parce que ils sont les cœurs et les reins de l'homme. Congo totambola la droiture totambola la conscience pure et parfaite. Docteur Gilles Tchibobo les États-Unis nalobi na bino boye bolia lisusu te maloba wana ezalaki malamu te moboti akokai koyebisa bana na ye bongo te kotambwisa bana na lokuta te eza lokola ngala zana la reine Olga Lompenga la yebisa ye shinaka mibali bisiko zali me kopesa bango nzoto te. Est-ce que ezali malamu ezali malako ya mabe ndetala tina Océan de la Presse aye koyebisa bilo lelo ete bosala yango lisusu te ezalaki mwa mbeba papa asalaki mwa kobunga na kanda po amonaki ete bana ye bozali komoniokwa kasi tokotala style wala te po bato wana bazali kozwa avantage makasi na bavi na bino pe bazali koteka botela likambo la kamwa la République démocratique du Congo. Mwana mboka Shadari asali parti politique ye batomboli ye na mwana mboka Joseph Kabila abimi dauphin mais asali parti politique ezali malamu to mabe toza kozela bango le 24 bapesa biso makambo babango place kozala sombele suka ya bisanga mwana mboka Shadari akoloba nini akosunga peuple congolais to akoboma bota la place bato bakobebana bota la place Lorenzo akobima ya mibale na République démocratique du Congo pamba te eloko ya makasi ezali bongo le 24 novembre oyo tokoyoka mwana mboka Shadari koloba akoloba na biso nini tozali kobanga ete mwana mboka atribiche bande ko balandi mobulu ekozala mboka mokolo wana le 24 tokozala betando eke boko yoka mwana mboka Shadari akoloba nini po budget ya mwana mboka Joseph Kabila bato nyonso boyebi yango sikoyo ya mwana mboka Shadari ekozala combien soka lobika 16 millions a effacé trace ya Eduardo soka lobi 8 millions cela veut dire babengani ye po akoyande ko boma mboka mwana mboka Shadari azana équation bande ko balandi bayi opposant basalaki marche wa bango balongaki etumba la bango batambola kila bayi congolais kasi bana mboka ya opposition le 15 novembre nde bakopesa biso dauphin ya bango za dauphin to bakopesa biso candidat idi Pamphile alobi eza candidat unique eza dauphin te le 15 novembre bayi opposition bayi opposant bakopesa biso candidat unique donc bayi mboka Congo la novembre oyo ezali ochele baya balambeli yango pona ba opposant tozali penza komo banga te pamba te candidat wa bango akoya bosi boyoka baloba bango tout baloba makambo wa bango bapesa toyoka kasi tozozela kaka soki kozala mwana mboka Vitel Kamerhe tobetela ye maboko soki kozala mwana mboka Fachi tobetela ye maboko soki kozala mwana mboka Matungulu tobetela ye maboko soki kozala mwana mboka Fayulu tobetela bango maboko po boyebi ete Moïse Katumbi mwana mboka Muzitu Bemba Gombo na kati ya Jewana bazali me bango bacha bango mwa mopanzi moyeba kena maponami ya le 23 décembre ezalite kasi tolobi na population congolaise boy to boy nyamu to boy mayele mapelengendu eloba mwana mboka prophète du peuple ngefa on appelle simbote to boy mayele mapoloso mama Noël Boembe to lingi ete bana mboka le 15 bayi parti politiko inso na bato babino to soutenir candidat ya opposition to landa bango na bokebi maloba bakoloba la biso le 15
pamba te Congo esenza lolenge na yango. Congo ezwa lotiliki, Congo ezwa mai ya solo, Congo ezwa bilei, Congo ezwa nzela. Congo nazoloba Congo nazoloba Kinshasa te, naza kobela bana kini te, nazali koloba Congo po ete bato ya Butembo ya Goma babengaka nga lokola ba papa Cornel, lokola ba papa ba mama Feza, babakisami ebele moyena tanga bango te po TV ezali minute. Nazali koloba Congo, République démocratique du Congo. Bana bazwa bilei, bobimisa ba bateau de pêche, bo pesa na bamboka ba inongo kuna bisika mbisi ezali kokufa kobota. Tolingi nzela efunga mafufu euta la bandundu, euta la Bakongo, euta masangu na Kasai. Tolingi na Lubumbashi tozwa ba madesu ya Goma, tozwa ba pomme de terre, tozonga ndenge tozalaka kala. Po ete bana na biso lotela ya pomme de terre bayoka yango te. Makemba o bino bobengaka banane plantain o etela, bana biso baliaka yango te, bobele lokwa to balingo kena ba feti boende balia. Bana biso bayebi lituma te. Bana biso bayebi mbisa mai te, bayebi te beto mpiodi. O batilaka biso ba formol to yebaka dire nango te. Yango tolobi boyoka mela le 15 malamu. Badongolo miso. L'état moini, l'état mobomi, tango ekoki bomi lengele. Pamba te, ba leader d'opinion, tango bako telema, bango pe balobi. Wala maloba ya ngai te, ya bato ya Vital Kamerhe, babi bako sala bino boy. Babi ba na tia bongo, ndenge pe la tiaki na oya mwana mboka Shadari, babi bako sala bino boy. Po bango, baza na misolo te, bango, baza na dollar te, baza pe na bilamba te, kasi baza kaka na maloba. Bandeko bako défilé a baike pamba te, toko kitape pa ya mwana mboka Vital Kamerhe, toko zana mama présidente oyo asimbi makambo nyonso ya direction ya Vital Kamerhe, toko zala na mama Christine ya IDPS o atali makaba mama abenga yenga lobi asa zongi na mobemba utaki, toko tambola ba parti politique wana nyonso po ete boyoka océan de la presse ako kende ako sala mosala nzambe pe ako tia maboko pola nini te mama Chantal Ayao akenda liboso ye na ABC na ye na libota wa ye na mobali na ye papa Oze na Bianca na Rebecca. Bandeko balandi mama Irsile mama mboyo la femme puissante la lingaki penza ndela bwaka yo na kombo na moni na ba commentaire mais na kobongisa yango pola bwaka yango vraiment bokila lokonde femme pekato. Merci na mama Sylvie Mbenza, Angelo Sandrani la mon cœur. Merci na Dadi Boembe. Merci na Rita Mawete l'enfant propre. Merci na Nana Pambate Kolina yo ekomi na ebike kalate na zoke dozwango na South Africa na Cape Town molonga ni ya Gilo Mpinga mama ya merveille. Merci vraiment na kokanisanga océan de la presse. Merci na ba prophète nyonso ya South Africa ba kombo la bilonde bo eskizenge sala mobulu Doudou. Merci na yo bino nyonso na zala bilona motema. Na lobi encore une fois merci na ba congolais ya Este. Merci na bilo po bosali bloc bolobi ete ngala kabuya l'homme puissant to yana mtosa na bino émission en face misolo na bino kaka tant oboko bongisa biso toko kita po souci ezali to tambola to ke na ba inongo papa député olobaki ko ya ko zwa biso to kende inongo meti siko ozo benga lisusu te benga biso po biso to bongisa ki mo numéro na yo to kolanda bino malembe pongonga ebelemi to komi na novembre toko kita sur le terrain toko tambola bino elongo po to komi na temps ya ko tambola. Tokoloba tout ce que les gens disent tout bas pour toko battre la bilo na se libekate mais tolobi kaka le 24 novembre mwana mboka Shadari akoloba nini tala bango bakomi kobanga nokite bazwa Lorenzo ya Angola video ezolandanga kabu ya l'homme puissant tshela bato video na suki awa nalingai kana yandola bino na mwa mituna pena ebisa bino ete bayi opposant le 15 nde bakolakisa biso président moto oyo tokolanda ye tito ke na maponami le 23 décembre pe le 24 novembre dauphin akoloba yango tolobi na bino ete le 23 décembre maponami mazali na RDC
peu importe dimension tokokende na maponami. Kasi mwana mboka Corneille Nangaa soki na sukisi na yo te Kabuya l'homme puissant na kobima mutu ya lokuta. Mwana mboka Corneille Nangaa China Rambo gangster Congo elingi esenza lolenge nango. Soki le 23 wana eza maloba ya ngai te, eza maloba ya ba révoltant, eza maloba ya bana oyo balobi balati biteni ya ngola na mituna bango kasi bakobima mokolo wana bokomona bango letando eke me maloba ezali ya bango soki na lobi te nakozwa problème po bango ndenge babuskilaka nga bino boyebi te. Balobi na yebisa mwana mboka China Rambo gangster Corneille Nangaa le 23 soki mapona ya masalami te, le 24 bakolesa yo misuni ya misuni na yo, bakomelesa yo makila ya makila na yo. Wana maloba la bango. Merci na mona mboka Bemba Gombo ezali kaka komoyo kama population ezali na sima na yo oza mwana ya Congo bunda pone ekolo wa yo. Matondi mingi na bino nyonso bosomba fidélité pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo. Bande ko balandi partout vous êtes mal kokakila bopesa merci na Kabuya l'homme puissant zaki na sima ya caméra. Tony Mayas Musungu pesa penza merci na Kabuya l'homme puissant oyazali caméraman le plus sérieux de tous les caméramans. Rita Mawete l'enfant propre pesa merci na maman Chantal ya une opportunité à pesa biso pourquoi pas fausse kadikese bino nyonso bisika bozali na lobi kaka bye. À la prochaine. Merci na Pape J, directeur de recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi. Vidéo Ezolandangai. Merci encore une fois Kabuya l'homme puissant. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.